Odi na azwa quoi akende liboso ko asala biso makambo ya bien kasi liboso batiki biso za pasi ndo senga batiki la biso pena bato ya solo o bazana souci ya musala pasela bato sera ko emona na biso ya bato pe na biso ya mokipe mona ke kimbanseke babongisi na bango nzela tozalaki na nzela ezalaki bien awa transport zo mate donc 10 métiers 500 patiti na lelo tuna transport komi kwa bato bauta ko ba souci bato souci makasi papa baya bango banda mona ba jeep ba bina ba kotela bango kuna ba kotela ko makasi papa matata na hélicoptère omona rata nzela nyoso eza kotela kimbanseke matata na hélicoptère ngana bana tukomba ko souci ngala saka kwa na lela na makadam tala makadam ndeko mbala liboso bato kota matina comme na bakoko mibale na mona makadam batanga bapine comme ba osena ebi tezani et vraiment eloko ezate donc nga pena na lodia que tous ba congolais les ba drona biso faut déclarer bien faut que biso la Congo ta mutaloba aloba vérité comme comme bela mais comme bon ba vérité non ça la kate les presse ils ont ça la dire mutumo dans la photo azoti na bongo bon bosaka na mezali musala ya gouvernement ngai papa ngamoko na moni sai ba chinois kuta ndimaki te non ya chaîne na biso ya YouTube na Congo YaBiso Podcast chaîne YouTube donc bandeko toza na kati ya mabele ya kimbanseke yango ya kobanda na pesi na bangote na babosi na biso baza misika ya mikili ya poto basimbi chaîne YouTube YaBiso Podcast na maboko toza na kati ya mabele ya kimbanseke esika wapi kozomona bino moko prince komi lokola lipa bapanzi batema nteka orkeza makadam bato bazotusula na kati boye esala pena kitoko te toza na kati ya chaîne na biso ya YouTube chaîne oyo epesaka makambo kitoko chaîne oyo elobelaka makambo kitoko en tout cas kozape te bino nyonso oyo alingi amona makambo kitoko na kati ya chaîne na biso s'abonner massivement toza wana na YouTube tozali na Facebook tozali na Instagram tozali donc na YouTube toza wana YaBiso Podcast toza na kati ya mabele ya kimbanseke esika oyo tokolobela makadam bazosala bazokata pasi ezali na bato bazokuta pena mosika leka cimetière tokoya na bango ti bazwa transport eza pasi makasi nakoloba mingi te totambusa kaka kamera nasuki wana mbote papa na biso chaîne na biso YouTube YaBiso Podcast kitina mabela kimbanseke juste ka pona koyeba makadam na biso e comme lokola lipa bapanzi batema nteka nazoyeba te eza nini bon makadam na biso ndeka bino bomona banani soki ba ingénieur o bazwaka soki nzela baya au travail mais babandelaka na sekuna sengo pe babandaka banda bétonner pe basusu on ka fe na nzela bakata pe ndengwana vomia siko fai ba ya tapoto eza pe na plus risque bazo ki pete ba mona pete ba mo ba ya ga ba yo tchancha ba sek est-ce que makadam na ba yo tchancha ba sek no ba yo kati ezala te eloko ale comme ça biso qualifié ko bisa nini toyeba te est-ce que ba sala to ba sala te ba na te jusque là toyeba position te makanisi zani ba ponzi bango moko ba yeba eloko soki bango ba pesa mbongo pona nzela bata nzela jusque là musala ezoyeba na te ti wapi to kele wapi bana posa ba ndako na biso ebuka na tonde c'est ça le problème siko na koloba boy pona ni te bino mo pe peuple boko tambula na baveni bokongoli bambongo po bokisa makadam mutu akoki kozwa garante abokisa makadam kaka kozwa gara tant susu gouvernement tombo te yo bani ndenge nini oyo osesa nzela oza nani ozomona état ke agent de l'état te wana ezalaka l'état kaka ye moko donc akoba te beye bana bambongo mais aza capable ya kobongisa nzela te ozomona fo l'état ye moko somonaki bachinois bawatsa basaki ese osimba ndeti basaki saki bawatsa na nzela est-ce que saki da batsa na makadam
non tout le monde en côté. Et là, on a tout le monde en flou. Est-ce que chinois pena banda tout le monde banda chinois salanzela ou chinois basalanzela non tout le monde a été makadam il va tsa basaki ba otsa ba zelu basaki ba otsa na makadam tout le monde non ouais pona ko kanga mai to pona ko bomisa nzela pour mitukele. Nous avons les problèmes on n'a jamais vu. Non tout le monde. So bosengi nini o pena ko sala mapo makadam awa e simba kitoko. Et là, biso tozo senga chef de l'État ata ila biso nzela oyo. Ata ila biso nzela oyo population KIMBANSEKE to voter massivement à 100% na route KIMBANSEKE. Donc ezana candidat mote oyo to voter le président de la République azate. Donc voto nyonso toyebi ke ya mwana mboka to na posa ya na posa mboka échangé Congo échangé donc biso pe tona posa tozo évolution na babilie na biso tona posa to mona ba réalité ya président o alobi et ça les mabe pona biso de KIMBANSEKE. Voilà les problèmes na biso na posa évolution malunga na KIMBANSEKE bonde tipo population belle étant ndenge trengalé na nzela to trengalé pour ni transport exact remplir les gasute moto kute komo le e komo profiler nzela ya makolo batu bazobukana batu bazo bashoki na ba moto na mabulu donc ba accident papa c'est ça le problème base le biso ka solution le tsala Bote papa YaBiso chaîne YouTube YaBiso Podcast kitina mabela KIMBANSEKE proposition ya nzela kaka na ibite makamni lezo leka pona nzela na KIMBANSEKE. Bon makambo ele kala nzela na biso ça biso na passe. Et d'abord bonini nzela oyo babani yango déjà au théâtre balwa 4e fois na osala babani ko sala banana dokulu bakomi na nini na kota kimbangise makati boto zela soki nini to comprend ete batini so équipe mususu eye bandi so ko sala négatif oye bate est-ce que musala ngo bazo sala ezoye bana pena ke l'état mutazo pesa mbongo passer la biso nzela po souffrance ezana nzelo n'habite zo kotala ngo ndenge zaeli ndenge zo kukanela biso donc na poso mo ya bien te toto banga banda ko eza awa soki bamula ne ko teta ko ya makasi soki pa lisusu koto nya to kule ya to senga kana mukonzi biso do pesiye ba voix ko akende mage to souffrir mais to di na azwa voix akende ko soko asela biso makambo ya bien tesi ko soka tiki biso to zapasi ya to senga bati bila biso pena bato ya solo o baza na souci ya musala passer na batu sera po emona na biso ya batu pe na biso ya mopimbe mona ke KIMBANSEKE babongisi na bango nzela to zaki na nzela zaki bien awa transport au matin donc 10 métiers 500 patifi mais le tuna transfert comme il faut pas pas ou tellement ba souffrir bato souffrir makasi papa baya bango ba temo na ba chip ba ngina ba kotona bango kuna mais kotona ko magazine papa matata na hélicoptère omona rata nzela nyoso eza koto ya KIMBANSEKE matata na hélicoptère omona yango elo kana osenga kaya muta sikoyo makadam ekomi lokola mutalaka bato bazodusula na katikati pena boye est-ce que bino pena baweya bosala kitoko papa tange sika na uti na kati donc boye mwana kende sate ko na obanga so na komi kuna na kofuya pena na batu na fi shot na fa na parler muta olesa nga ba zati donc yango moni donc ezala passe ba ya ba bokisa ata mabanga ngo eza ya biso moko ana njikwa ti mabanga ezali batina ta bapene mabanga yo kwa katela nzela esa la biso ta mwa bien mais si bon namoni ba chinois ba ko bwaka basaki awa papa yo do mona nzela bazo sala bazo na basaki batana basaki na nzela yo do mona ya saki ni bana bazo kosa mabanga na kati ya saki ba ya ko bwaka ezalaka papa ezalaka te wala bazo sala biso basambla soko kenda na Saint-Thérèse nzela o basali wana bani ya ko bukana soko okiti pena ti Saint-Thérèse tala nzela basali wala bamona ifatilo kwa zo ya ngobola suka biso to yamba yango babambi ka bakutwa bongo ya kuchi bo ya mukezo ya kombele santikete yango moni basali siko tala ndenge biso to oke bozo kema mabe resta na biso pasi lokwa to na ba quantité siko to na ba siko na mayele na yo po prince koma pena kitoko zo senga nini bon état que fati béton to ebi ke béton esa biso bien ko ba choma eza na kacha donc bakadama bo be besa ba choma ba yebi yango déjà mais so basali kaka ya goudron to sala le côté parti béton kaka bati na biso béton ya bisa mbo bona na ngelo to ba million to ba millionnaire bongo siko ko ba bongisa biso ka béton ya pamba elia biso kwa
Lelo kana avec mon cousin. Bote papa nanga. Bote papa. Chaîne na biso YaBiso Podcast kitina mabela KIMBANSEKE. Donc tozolinga toyeba vraiment tozomona mo ba nungu eza mingi concernant makadam na biso bazo kata bazo zong bazo bandela bazo ka bongo. Lilobano eza nini vraiment? Ah papa. Lilobano ezali donc yo kozala 50e cameraman oyo na nzela o. Ba filma donc to lembi. Nzela oyo ezalaki nango bien. Biso te mto buki yango. Bango moko ne ba bongo ba yebi dossier nzela oyo. Bango moko ba ya ba buka. Ti na ndenge bakenda. Tala yo moko ne ko mosala berosoir. Biso to kolia na KIMBANSEKE. Biloko to tika ko mona ngoti. Donc kozo ya bon filmer ba ba député ba leki. Vote pe salamia wa président Fati Beto ba voter. Kala nzela ya passeport. To yebite soki boke na biso ti wapi. Moto ko ma soki mpule beti 3000. Kolongwa na camion awa soki mutu apike krisa aboko maneka ata na ba chinois awa. Problème. Donc tozoye bate nini o bino bokanisa. Est-ce que nzela ngo tikala mo libela to ko maluka bato makala le destin to boko bongisela biso. En tout cas vraiment to lembi na biso. To telela gabi. Mais toyoki ba chinois ba yeba tili no ba saki na makadam. Mais ba chinois bazoya oyo tozoye bate soki ba utaka mboka. Soka ya teki makala azuma ndambo mbongo abongisi. Soki mbongo esila azongi su village na miso okelo na su loso. Soki baye bateki su loso baye kotia su basaki. Donc tozo comprendre nango te komi nzela ya mpanga toni. Donc basaki bazotimula na se bazu mabanga ya se bamatisi likolo. Mais ezobuka na kaka. Mvula soki ebeti ezobuka na kaka. Mvula soki ebeti ezobuka na kaka. Donc tu éviter ce que tu sala. On a likanisi na yo. Bako ko sala nini po pena makada KIMBANSEKE zonga na romance. Na likanisi na nga ezali ba bongisa. Ba zongisa la biso ndenge ezalaki pour régir des hommes tabuka yango régir des hommes bazongisa mbongo. Donc mbongo wana to éviter eza na poche ya nani pour régir des hommes bazongisa mbongo. Donc likanisi na nga nde ba bongisa la biso nzela ezonga tozonga ko rouler normalement. Donc ezoli biso ba piner donc telaka. Mbote papa nanga. Toyena ngambu na yo to mono zo silika makasi liko moza nini? Moete papa, ngana bana tukomba ko souffrir ngana saka kwado. Na lela na makadam, tala makadam de komo. Mbala liboso ba to bota matina comme na bakoko mibale, na mona makadam ba tanga ba pine comme loka wese na ebite zani. Oh, makadam ke ba pine. Ba ba pine comme loka wese. Oh, ba pine ba to comme ça ba pine ba wese. Siko eloko nini esali makadam ba tanga ba pine comme ba wese. Na ngai, dino na moni en tout cas ba chinois la bolongo na ba tia ba to mosusu. Ozo andika bango, en tout cas imbatie bongachi. Siko esali na nini po makadam ko mabongo. Oh, quand ça partit à partir de la pompite, ba ta régir des ongles bomber la sonne c'est là. Ay ba ben sous ba chinois ba bomba le sus. Donc ba chinois là. Na bango nyonso wana tuka bango te. Ba luka ba teso ba tela biso prendre un peu comme kitoko. So to tamba pe bien. To singa ba libota biso pe kitoko. To ba boto faut se faire une matique. So ka boy, to na bomba. Siko na lobi we maître. Parce que musala no binezo nga normal oli aka kitoko. Point saison nga malamu. Ezo senga nini? Ezo senga ndes comme konzambo randa bimsane bela mbongo nde abongisation nzela. Oyaza papa ya bana nyonso. Soki était aussi en Japan. Mbote papa na ngai. Chaîne na biso YaBiso Podcast kitina kata KIMBANSEKE. Tozomona bena makada me comme lokola lipa ba panzi ba semanteka. Bino boza ba doyen. Lilobe kozala nini? Vraiment na pisira mbote ya go. Bon, siko juste comme si biso. Ngala botami kote ba banda. Kuna ti boye. Mais tu sais comment la tête ne ba buka prince baka matana ni cho ya mai bacha na se ya prince. Na to bonite. Tale loko ba ba sali le lo pas que sali biso. Donc la KIMBANSEKE a vraiment na ce ko mona. Tu as la difficulté en général la position moko. Ko tali permet na armée na banda ko bebe ni banda ko ya nene mai lo timo la libulu wana. De que comme nenyu moko kutu te siki to koloba nini vraiment na gouvernement oyo lelo sur tali bien Fati Beto ni deuxième mandat na ye mais vraiment tu sommes lo moko te attaque tout vraiment ndeti ba komo ko boy na ba continuer biso ndeti ba komo ko boy donc souffrance de ye makasi na ndela oyo ya KIMBANSEKE do tolo ba ko bandana dokolo so je pende du Saint-Thérèse to mona ki baba ndiko sala ngeti to kaite ke bako
pendant nyonso santere titi bakiti na ngoti matin na cimetière mais toujours les gars toujours la kutu ndeti babandi ko bamba ba parti donc ndeti mbongo bakomi ko bamba bandi ko bamba ko ndeti mbongo moko e bandi ko uta na babia ya mikili donc mona ndeke zala kwa bisala moko boye kutanguti poto na poto bimbo moko boye ndoka ndeke ezali misala ya gouvernement tout le monde donc ndeti moko bazala moyen moko boye bazala poto et pourtant ezali musala ya gouvernement tant on a dans dokolo wana oh babandi bakati oh boye tila lelo ote comme arma et vraiment eloko zate donc nga pena na lotia ko plus que tout ça ba congolais et ça va trona biso faut déclarer bien faut que biso la Congo ta mutalo ba vérité et comme belle à critiquer et comme boye ba ba vérité non ils la caché des presse ils ça la on dirait mutumo dans la photo azoti na bongo bosaka na mezali musala ya gouvernement aba tozala mwelo tozala sima tozala kae tozala gudu tozala tout ça ni tout papa eza biloko sone eza makata Congo boye vraiment to si dans le mimbo Congo na on a regretté pour na botama congolais ya solo wana mais oui mais to yoki ba chinois ba kotila bino ba sakiao ngapena na regretaka mboka oyo non we komi eloko mususu na regretaka pour na botama congolais awa ba braza kuta ba moko mika betani ba vivre tu dois presque tout mais le paradis mais tu vivre le paradis côté tu dois vivre paradis tu dois socialité tu dois vivre na ba force na biso mongo le dinga sur la salle moi loko te le long de l'autre côté donc vraiment ba condipe ba comprendre ezate bango kabalia ka bien biso nde to commune di batu moka ndengo na ezala kate papa journaliste mais to yoki ba chinois ba bwakele bino ba saki ya mabanga bongo na lobby ata moko so les gars batu ba to seka si comprendre comme ko mutia ba saki na mabanga ke yuso mona so les gars wala ko na lekeke na moni bato critiquer ba kamata basaki batie mabanga la kati monsieur ka mbule beti force et mignon aussi donc solo ba siko ekomi na ba population bango moko bakomi ko début so comme na siko bazina ba pine donc la kitakala miso la komela utuna na sila ba mama na no bise mo to mo début to mo na ba pine soko iseko lekela mo komona ba tala ba pine po ba lobe comme lokola wese mama na lobi wana penane komi lokola Nebi kutu vraiment Congo ce qui toko ezala kate vraiment ezala kate yoki tour oyo ba witi koleka na pouvoir kala exception fait tolingi ya ba promesse te ya bani te zomona ba witi koleka sa oyo ko pena to vivre misala na bango na landaki jeune mo kalubaki 5 ans wana liboso ezala no ya ndengo na mais tout robota lesko na oyo tout oyo bon sikoyo me balobaka soki olobi okosi le cœur bo soki yo kosi taka wana kete ba kongo kaka eza problème te soki eza bongo kete la kete tozela yo moko papa journaliste olobi yango bien balobi ke 5 ans wana ezalaki ya bongo siko oyo misala ezali kasi omona ngo kasi eza problème te totomona misala yango po balobi ke ezalaki ya bongo mais ntango bazwaki liboso balobaki tekene ezalaki ya bongo bapesiki to bapromese siko ekomi na suka ekomi ke ezalaki ya bongo bo sikoyo toyebi te oyo soki ekozalila ya ndenge nini kani le premier temps bomba biso totala suka ya nini ya manda oyo eza mboka na biso il faut vraiment soki makambo to maseke te po tolobela yango sikoyo na mayele na yo po prince pene koma malamu ezosenga nini esenga nini esenga gouvernement nde akutana na bango bachinois arrange soki mpe ezali makambo mbongo soki mpe eli nini po tozoyeba te po liboso kuna ezalaki chinois bakataki ezali likambo mbongo ekomi awa mpe ntango babandi tomoni bakati lisusu eyi kokoma ono bachinois ekomi bakomi kodeklare mbongo moke mosala moke donc ndeti gouvernement topesa bango mbongo ya nini ya deux te
Bon, bah, Chine, bon, ça veut dire bon, mouké, moussala, mouké. Oh, bon, mouké, moussala, mouké. Mais bon, c'est le bagage. Bon, Chine, il y a un sac qui voit là. N'a-y pas de papa. N'a-y papa, n'a pas la monnaie. N'a pas la monnaie sac. Ma chinois, tout en dit, quitté. Papa. Tout le monde dit papa, n'a pas papa. Moi, il loba. Il n'y a pas de chinois. Congo, le roi de aventurier, Kabila est aventurier. Bon. Des aventuriers. Va s'engager, va se plonger là-bas. Il y a pour récupérer. Bon. Ils sont dit comme ça, pas les Chinois. Parce qu'il y avait, si il y avait un contrat avec les Chinois, les Chinois, on va faire un contrat. Bon. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que c'est? Bon. Faut solo là-bas, ça. Il y en a fait oui. Il y sikoyo père toyoka sikopa na yo moko meka kodetaye biso tango bapeuple bango batelemi bon la campagne à présent bon Galaxy présent bon il a désigné à suspendre bon il faut recommencer les travaux à partir de là jusque-là ouais bongo bongo père okende bien bon merci bon père tomoni des besoins continuer la papa ça nini vraiment des besoins continuer la père à propos ya makamba makada mais pour na yo claircir biso na wuti ko le ballon awa bango le ketaka bongo idps so le vérité tu n'es pas un Congolais, un étranger. Papa, il faut dire d'abord de commencer par la Bako. Mais nous sommes ça, tu peux nous avoir tout problème. L'IDPS. Il y a un père, il continuer. Tu ne peux pas continuer, il faut dire ce qui est clair. Papa, c'était que éclairer, qu'est-ce que la politique? Comment se faire? C'est ça. C'est ça, bataille des bêtes. Là, on va crier, bon, si comme les journalistes, la wuti ko le bado awa vérité Soki saka. Bon. Oso na ngai nga pena ezali boka la ngai fana loba. Onga to mona. Nathalie Congolais. Nazali Congolais. Ngai la zoloba. Oyo ngai la zomona za mona mukete. Na botemi le 5 mois 59 za BBT. Na monia mingi. Na botemi la bandel tina kitiboye na moni eloko je sala malamu. Bon. Oso na ngai te. Parce que au moins les bandits là le binoni na Congo awa soki on le vérité on peut connaître là yo et comme bien le bibo ya le bibo oh biso to mona yango biso to moni ba chinois ne mtu abandi nde na witi kozala la dokolo tala dokolo na moni ba chinois babundi babuki et comme il kama mbongo ba chinois ti bakangi bisaka bazonga ke fiki na mbuji na nadi ko tawa kushima shina ameni ba travailler na ye ba kena ba bon alors fanda tala de petite ko la ye ne bona kaka la kimbantiki mais na vous allez côté ya cimetière bon taka bango ba chinois oyo ngala zo leka la zo mona la miss la ngala za avec le tête la zo mona ba chinois ba bandi ko tia mabanga na kati ya basaki oui po ba tia ipa oyo bukani wa tina lelo oyo ba do mona bandi ko ndeti lelo pe naleki wana na wuti na kitiki la udangandu naleki na moni pe ba chinois na ba travailler puis na car na bango bon car on tambla na ba tie permettre ba travailler ba kiti ba to kotimola ba terrasse wana bon mais côté ya musala mutu tso le kawana azo critiquer musala kuzo sala mondire mbongo moko boye wuti na poto et na kisasa moto sala saona ngame isa musala kufuata tu kama tukoza la kifanatiki te ngai ngata fanatiki te ngala lobaka penda oyo ngai nazomona ongala moni ya mwana nje kotomoni papa na biso ayi asala intervention ya likambo nini adam tayile pesi adam tayile pesi adam fanatique vous comprenez adam fanatique mais et pourtant elo zobo sala ki fanatique oui mais bato nyoko meka biso bon
bango so tali ba coûter wana ba député bani nakona banelo moko qui fanatique na bango j'ai komona ba député ba lié ba mbongo pendant 5 ans 23 000 mais beko sala ba propagande awa ba to pesa bango ba 1000 francs ba 2000 francs ba 3000 francs bazolanda bango iko salimela bongo papa iko salimela bongo et puis na ba 2000 ba 3000 ba zui o kuti ba kuiko songi la même ata ba publicité ça n'a jamais na kosa biloko bongo ya limboka na biso il faut te déclarer comme ça bango ba kondi ba yoka vraiment ba banda ko ça ba se petit peuple côté ça dans la procédure même ba courant ça te so ko jika kuno bona ba câble ya misi ko ba câble mode la le bien courir dans la tête de 3 jours dans la côté ça c'est 2 jours 3 jours dans la côté tout le monde wane ezali ki fanatique. Donc makada mwe ba tambula normal ezate kati yo mozo tambula outi dokolo outi s'intéresse utambula zo kineti sinitellement moni papa ya zo districté na age oyaye et je suis le mona babuka presse ba kamati ba ti tcho mai na kasa makada nga za ko aye sikoyo est-ce que je mona na bote mi na bandele ba matete ti na ye awa na ti mona ngote ya papa il faut tout na bon ba ti kati oni compagnie la ministre de la Travaux il y en a qui va bénéficier, il y en a qui va bénéficier. Bandako batoni oyo ezali qu'il faut pas détruire. Bon. Bon. Baumbu. Ya baumbu. Alors bien école maintenant to sande. Bon. Na maere ya mungiri ya l'état. Bon. To l'exception en fait. To yeba nini comme ça. Chona kata makadam. Est-ce que normalement la chona kata makadam egole? Koleka nini? Na papa pardon. Ça c'est quoi? Tu n'es pas un ingénieur. Tu n'es pas ça bongo ba ebike. Combien de mètres va jouer? Combien de mètres va jouer? Côté bon. C'est comme ça. Oui. On a braqué Congo, on a constitutionné personnalité, il y a président de la République, donc personnalité à haute congolaise. Est-ce que vous le savez bien que depuis que Kabila était président de la République, vous avez un embargo militaire, vous avez un embargo économique, vous voyez bien. Mais maintenant, pour déclasser l'embargo économique, on a les. Si vous avez des économistes qui sont là, qui ne sont pas corrompus, qui ne sont pas derrière ma caque. Papa, lelo makadam na biso lelo combien ko panzana? Madame Kobonga ko panzana te parce que c'est leur plan au monde la sani. Mais la ministre va souffrir na Kimbanseke. Attends, souffrir, ils ont souffert beaucoup de temps. Bazanga ki mai, bazanga ki ni prince, plus ça bazanga pour la Grèce ya kufa. C'est maman qui a fait encoder. Ceux qui font dans yaki za la kura. Bongo ba pesa fumunga ba pesa yango. L'État on a pesa et pesa été. Donc on nous sommes mona ma pomme maison le bisaba. On nous sommes là pour bataille de presse. Mais il faut reconnaître le Congo était commencé fondé par Abako. Après l'Abako c'était l'impère. L'impère tangé. Maintenant pour la multipartisme au bout de il est prêt à tout. Où nous sommes maintenant? Nous sommes dans la classe. À tout le monde. Qu'il pleuve, qu'il neige. Mbote papa. Mbote papa journaliste. YaBiso Podcast TV kiti na kati ya Kimbanseke. Tozoyeba te makada mekomi lelo lipa manteka bapanzi bato bazoleka na katikati. Yayo ko lilobe ko zani. Na seki na ya liboso po ndio lobi makada mekomi lipa manteka do bapanzi basukate ateka mati. Papa journaliste, ils ont passé parce que nous sommes habitants, il y a Kimbanseke Awa, mais nous souffrons. Ceux qui le lot ont dépensé le transport pour notre état de ville, partout où nous s'intéresse, pour combattre quartier 1, nous avons parvenu à dépenser 3 000 4 000 francs. Victoire contre le bâti, donc nous avons aller-retour, nous avons dépensé 8 000 francs de transport. Papa journaliste, donc il n'y a pas. Prince Oya Kimbanseke, biso toye bango uta kala nga botami na nji mais na yela Kimbanseke na vandi parce que bakoko bazana Kimbanseke donc na so vena terre kozana Kimbanseke petit le na za Kimbanseke na so na biso yo prince o ndenge bébé là
banana tio ya mai bakotisa na se. Donc tio ya mai o bazwaki ba yeba kuki presse bazu ba koti tio ya mai na se. Oui bien sûr. Ba koti tio ya mai na se mais faut pas luka moyen koko ya ko luka ko canaliser. Lorsque bozui projet moko boye kokota tio ya mai na se ya prince. C'est que faut bon luka bo félicaliser makambo na bino pe ezala bien. Bo canaliser afin que le logo bo luki bo sala ezala na inondation te. Tala le ne créer un problème. Ils ont créé une inondation. Moi, je suis venu au Kitane, qui t'a rabandé cimetière, qui t'a tiré la sève en main, moi, je suis qui t'a makasi. De l'autre, on a dit, mais au moins, on va chinois, on va bandé pour ça après ça. On va gagner béton, tout le monde est parti, pour bandé banana, pour la venue au Nidon. Donc, on va venir, on va côté, on va oui. Donc, je vais mon béton, béton, mon bouillon, mouki. Donc, on a Sainte-Thérèse, on va dire qu'à mon mouki, le roi va y mon compte à Koya. Na loba sobe na yebite na loba yemo ko mokonzi mukasala ki bongo ko bazo batama kushi mo ba budo to ndenge nini ba yeko bamba ngo mais tout ça to konane na mokonza mboka to konane bato baza pembe na ye to mokonza mboka zolinga makambo salama mais bato baza pembe na bazolinga te salama. Donc en fait ngapo na nga take na za awa take citoyen congolais na mboka na ngai pona regama makambo mboka na ngai nalingaka ordre tolingaka nyoso za malamu ngala kolobaka na président na biso président Fati o le la misusu eli o ba voter lisusu na obaka na président son excellence papa pardon na yebi koza mwana mboka ndenge bato basolo mais soki mwana mboka osala mabe mwana mboka pe batelemelaka ye. Donc so mwana mboka atambula bien te tokotika te koza mwana mboka po biso tokufa po biso tosouffrir génération na biso eza génération moko boye ezovivre na ndenge moko bien te. Ndeko moko azoloba nanga na nsima Kimbanseke eza négligé. Oui, Kimbanseke eza négligé. O président yebi yango te. L'autre fois j'étais en Kasavu, nazali na Kasavu, nakendaki Bembe. Na Bembe nakendaki na Kasavu, namoni ba presse ni bosa na Kasavu, mais Kasavu ezalaka na ba presse. Mais ce côté va venir tout le monde qui va venir maringa wana ba le coller bani ba yote ba presse. Mais ba presse va venir sur ezali. Mais ba so continuer côté ba presse. Est-ce que na Kimbanseke zone aura route moko ka sala banda Sainte-Thérèse ti to koma na cimetière. To venir ko maté. Est-ce que les principaux na ba mbongo za na Congo ba minerais ba coltan ba diamant ba cuivre ba nyonso za na Congo. Ba ça va bimisa ngo ba pesa ba tuana ba sala ba prince. Ba yo sala biso ba prince na Kimbanseke. Ba canadier la presse moko côté ta corner beya et que ti ni presse ya faire boire se faire boire et quand tu mis balé parce que ta presse moko ba balance ba na Sainte-Thérèse ba salon na 13 ba bimisi ta presse a bimita ni o dit brasserie on a que ko facilité que mutu mo ba sa kuna asali boy mutu asa bo asali poisson wa sa asali poisson transport peut comme l'aise to boité batali kolo bakoza pe prince moko basali wana matitima mabakune kotiti panga bakomi pe koza pe mo moto bimelaka na prince wana mo camion pe yeli ba bibisi ba mutima nyosu wana soko sala loko bongo ataki yo mo konta mboka est-ce que bato yina yo obi comme les faut ba sepela na yo mais to yo ka ba shina pe ba uta ko ya ba ina basaki qui bisanga papa journaliste o likamba ko kamwa bozi basaki est-ce que vous avez déjà bosa la prince to prince batsango basaki mabanga kuti bakaya sana minene wala batsaki tsaki na 7 ans ba mwana na ne bukani bongo te mbula tonga ye essence et vous ça on se met on mettait bakaya sa minene ba mwelo so yo si mabanga otina kati ya basaki bakaya smo ba lozi zo déposer na presse papa journaliste ozo créer fulu ya babanga ya bakaya to na ba bine ba te ba so ba sana wesa dali kazo comprendre to wesa libulu ya kriti na so e bate na mayele na yo nengo zo lo ba kitoko boye. Pour que prince vanda kitoko zo singa basala nini. Donc il faut prince vanda kitoko en tout cas mokonza mboka Fatigue neto ndenge ba mesana ko benga ndenge to mesana ko loba atukanga na zanga na ngasi te ko ngole mo bwana linga na ngabuzo bate soki na ozana buzoba ozana malamu na zaka fana tikete. Alors prince faut ebonga bien ezo senga bango ba signer contrat ya malamu parce que ba utek na utek ko yoka ngana yokaki ba signer contrat par rapport à deux compagnies. Compagnie moko weli marché et le bina banda tena bandi mo mke bongo bo zambongo bo pesa ngana continue msala compagnie wana bandi ne pe ko sala asali mwanda muna ya monisi mwana mke ala to moni e komi la
c'est mbongo ibare to ki baboko pesa babimisi mbongo te yango moni akangasa ki babisaka na ye asali nini akei so pona nini bongo yebisanga ata le to déclare ata le to kangi makasi bango basima toyi na bango bakangi basima bumu na bango bazofimbisa bazolia combien de fois oba journaliste baleki na Kimbanseke ko papa na ngayebisanga nanu Kimbanseke yango eza envoûté te bandoki te mbawasala po makadame esimba te mokonza mboka ye azalaki ndoki nyonso bafubu nyonso bazala bakonza mboka akendaka zwa sona na wamvute ye merci tomoni pe papa na biso mbote papa oyo eza chaîne na biso YaBiso Podcast kiti na kati ya Kimbanseke awa tozolobelaka propos ya makadame lelo basali lobi batiki lobi susu baye basali batiki liloba no eza nini vraiment na sepeli mingi papa kutuna ngam tuna wana ngana komona papa seka papa eloko ezo nyoko la biso awa vedi likamba nzela bon nzela na tomoni mo éclairage ezaka par hasard mais basa la biso nzela ko banda se intéressé de katiba kimputa kuna ekende tina kitimi kuna bon posu tozwi nzela biso changu tupote papa pati massivement 100%. Donc ezala sire ke donc changu ezala na maboko na ye. Alors donc c'est la biso nzela biso tozala souci ya nzela asa la biso nzela po nzela soki bongi biso pena tosepeli makasi tango bamaye koya bakura koya mettre ça na base nzela nanu po totambolaka bien acréer banzela bambouteillage awa ekosila po bandoki te nokasala nguya na président te président aza odeside tout. Alors donc basala nzela to basali bakréer banzela c'est intéressé eleki kuna nzela ya sekoma fekei nzela ya kikimekei mais tomonaki banzela kaka ya Kimbanseke babande kosala ngo me basuki na bango kuna pona nini le problème toyebi te bato bapesaki responsabilité banzela wana basalaka te pona nini biso tosepelaki mais bakati bayekaka na commune tosokomi na commune mawatilo so komi na commune ya Kimbanseke penda donc papa donc na somo na posa kosanza natuna na papa omona be Kimbanseke ngo kuna na niveau likolo kuna bayebi na bango ngo te bakonzi me bayeba te me bavandaka wapi seke bazaba kinwa te soki aza barwandais badépose rwandais adépose mosala atia bana kisasa alors donc soki bazalaka na kole ndenge tobeta bango alors batika mosala batika bana mboka basala yango tofote président mwana village donc kinois de naissance donc congolais de originel yango ne toujours besoin penda biso Kimbanseke awa président tala likambo na biso. Merci papa na bwani anaona mayele na yo ezo senga nini pene sala mapo makada maison nga kitoko ndenge ezalaka suivi ba konzi ya ovedi soko ba compagnie nini ba compagnie ba konzi wana donc ba konzi o ba kotia na service ya travaux ba bengi bango banani grenade so ba konzi wana batala o ba sous directeur ba directeur na se puisque bato bakozwa mbongo ale bakini papa okobakisa nini na oyo papa na biso alobi mpona kobakisa na oyo papa se balobi ngakomona kapapangela mao vraiment toza na difficulté mingi seke mpona kotoiteli nzela na kotoiteli insécurité makambo wana ezokimisa donc nzela na insécurité na kati ya Kimbanseke le problème c'est quoi tozoka ke non eto oba kosala sekoyo balobi ke kosala po basali selon mbongo oyo bango bazwaki bon alors mbongo wana bazwaki basali oba bakosala bakataki po mbongo ezalaki lisusu te mais oyo déjà deuxième fois kosala oyo ebandaki liboso bato babandaki kobalie mbongo sikoyo lisusu epare baliesu mbongo kama ndio sala makadam sana Kimbanseke awa ingénieur oyo adekisa kitio ya mai na nzela ingénieur wana Alexis to na mai ya mai Alexis na makadam bon uteyebi te tio wana lelo yo so basali makadam misusu tio wana soki tokoko bakuka lisusu makadam yango pena ngena tuna papa na ngabino boza ba papa ya lelo te ya kala est-ce que ozala normal pena un ingénieur akota tio ya mai na kasa makadam normal te uteyebi te ingénieur wana soki ko yiko ko epai wapi même ko tute baliki ko tina ingénieur wana
question wana alobaki keno eza faute na ye te eza faute ya gouvernement po gouvernement azalaki azalaki na bapossibilité vraiment ya kofuta yango sekelaki ntango eleka na balabala masala alaki eleka na balopango mosusu balopango esekaki babuka yango oli baleki gouvernement alobaki aza na mbongo ya kofuta bato wana te mpona baparcelle alekisa yango kaka na makada ezalaki nde bongo odege bon yango tukisekesiki ingénieur wana alekisa tio wana na nzela yango lelo tozokonaître situation oyo bato mosusu babukani. Oui papa, nga natambusi kamera na nga kobanda na avenue Colonel Beya si nazoya même bamoto ezoleka na pasi place wana ozomona libulu wana bakesabukani baclavicule baza na hôpital. Oui la moto gisait quoi il va bato bariske liwa okuti mpe bakufi ola yango tozosenga vraiment ndenge bakamoto koleka tovote président mpe alakisa vraiment ke non population toza na pasi vie sociale lisusu à part nzela vie sociale nzela totali insécurité vie sociale leo toza na bana na biso mosusu bazali awa soki tuni fromage okuta yebi yango te ayebi mokulali yango te ayebi yango okiti te bana bele bazali awa soki tuni fromage ayebi yango te ayebi yango te alors nyonso towana totala kaka bango basala likolo me bapesa mosala na moto oyo asengeli na mosala wana bakonzi oyo bazali na susi ya Congo sokozala lingi Congo te mwaye babongisa Congo eza te mpe mosala popesa na moto oyo esengeli asala yango eza na bakompani mosusu bazosala bakor wana tokosala mosala ntango mosusu baza na bango na baje kutu te akoya na mwa tracteur moko boye etamboli mokolo moko mibale ekufi bayeba mpe ndongo butubutu ekei lokokozoprance kutu te kosala anteta tozosofre eza na bamama mosusu ete bamama awo batekaka ndunda awa komona 2h du matin suti ke koto transport ezoleka lisusu te 2h du matin ozomona bamama na bafoni na bango bamifunda 2h du matin mama na koli na ye transport eza te donc yo vivre ntango wana bango bakonzi bazolala kongi baza le ekoto population ezala biso tozovote bango tozopesa bango sikoyo na mayele na yo papa na bwanya na yo mpo nyonso ezala kitoko na kati ya kimbanseke na biso ezosenga nini biso tozosenga nde nauti koloba tozosenga bakonzi oyo balingi Congo echange bapesa mosala na motu oyo asengeli na mosala wana basinye bakor na bakompani ya kibudi te me bakompani eza na banger oyo kita babasime bakosala na ndenge ya mbote papa chaîne na biso YaBiso Podcast kiti na kati ya Kimbanseke tozolobela vraiment mingi makambo etali makadami na biso nde tozomona lelo baye basali lobi bakei basali lobi bakei toyebi te ezosenga nini vraiment po lobi bayambala moko basali mpe keti na suka bon likambo nzela oyo en tout cas ezonyokola biso mingi biso tosouffrir makasi po tobima mpena po koma ti basentere ezonyokola biso wana ezosenga nde bango moko bakonzi bazomona nayebi te nde bango soki tovote soki nini bango bakipaka te bayai kaka koluka bavoi na bango bamoni mpe bango moko ndenge nzela ezonyokola bango ti babandaki koya na bapasi wana nyonso toyebi te en tout cas support tozosengaka ye moko mokonzi pike ye moko Fati aleki su mpo na deuxième mandat en tout cas ye moko ameka koya kotala nzela ndenge ezobuka na ndenge tozosouffrir kozwa transport en tout cas pasi bamoto mpe pasi donc tokoya na banzela en tout cas ekosengaka support na bino moko mpe boye bajournaliste bozomona ndenge nzela ezali bino moko boza pena bavrai témoin lisusu mpona komema sango wana epai na bango donc en tout cas support na bino moko ekosala ke nzela oyo ebonga Kimbanseke en tout cas eyebani makasi biloko ebele eyaka koto oyo ebimelaka banjili braseli ntango mosusu ezoya mpe boye na katikati tala bino moko bamitika
comment kataka ba demi terrain ba nini po mataka donc ceux qui montent peut-être comme passe à petit quartier ba commencer à biso ba 2500 ba 2000 le quoi n'est pas propriété mais dans mon zèle ezala ki malamu ozuka transport no 500 comme petit quartier donc lelo so dans Kimbanseke a po bima quartier senga poza na ba combien na Kimbanseke senga fuza la penda na moto 2500 ce que boyi ba tikio na mutu ka pena ba 1000 francs ba 1500 pe bazo senga donc nyonso wana eza passe to mona ki prince ba bandaki to ba kateli nini bango bazala na bamuka bongo babandi e basukaka nango na nzela toyebi te bija mbongo basengaki soki ezalaki moke soki ndenge nini toyebi te mpo na nini bakataki mais tomonaki mpenza nde babandi eseplisaki biso mais na un certain temps tozomona bango lisu te de toyebi te bango moko bakonzi bazomona place basuki soki baye bakomona place babandi mwa moke pa meme un quart donc ya moke kaka bameki bapesa mwa elengi mais depuis bakenda nti mais toyokaki ke ingénieur moko ya régie des eaux yaki apukaki makada makozaki tio ya mai asalaki mabe to asali malamu bon ingénieur wana ayaki asalaki na ye mwa malamu ndenge akoti bamai mais tant plus mpe asalaki mabe ye bamai yango mpe akotikoti batio nango ezopasuka so na banzela otali bamai wana batio ezotoboka de mpe manyonso yanaka bien te oke ye ntango atiaki mai fale balandela lisusu toyebi te eske yango esaliki bapemisa nzela to ndeni de tocomprendre kaka te makambo nyonso koto ekomi kaka difficile ezala courant mpe de l'estage électrique nzela ka yango wana bamai atango mpe ekoti mwana mapango mwande me ezotoboka me bango ntango basali bakoti mai fo basisa sikoyo nzela banchemene makambo nyonso ekende liboso ye asali deya mosala na ye sikoyo mpona lobi Kimbanseke ezonga lisusu normal mai prince makambo nyonso ezala kitoko ezosenga nini lobi mpona Kimbanseke ezonga ndenge ezalaki oyo babengaka yango mingimingi Kimbaville bon depo ezonga na ndenge esengeli fo bango moko bakonzi mpe bayaka bavisitaka bango balekaka na boulevard wa bazoteka koto na kati bakotaka te bayaka ata biso mpona koluka bavoi depo ezonga ndenge esengeli il faut bango moko baya bavivre yango a live po bamona ndenge nzela efukani baprécaution nini bakokozwa po nzela na biso ezonga normal base nano eza nzela po ezonga normal bango moko baya bakoma sur le terrain kobanda Sainte-Thérèse ti cimetière bamona nzela ndenge eza so babongisi nde yango ekosala ke tozonga nde tobengaka yango Kimbaville. Mbote mama chaîne na biso YaBiso Podcast kiti na kati ya Kimbanseke tozolobela vraiment makambo etali makadam na biso lelo ingénieur baye basali musala lobi bakei basali lobi bakei donc prince ozosimbaka te liloba ne kozala nini ngapa liloba na ngezaka susi mboka na biso toza bana chango cimetière Kimbanseke soko komi na red douane libulu biso toza ba commerçant totekaka moye biloko eya eza te nzela nyonso eza ya kobeba camion eza te saki ya sima ekomi 34000 siko tokosuka wapi bobongisela biso nzela tozoteka te po mutu nyonso azoya azodeklare cher o nzela eza malamu te siko soki nzela ebongi nde biso tokobongisa me tozokende wapi juske tozokoka te yokela biso mawa bobongisela biso prince na biso ya Kimbanseke po camion ekoma mais tomoni bamoto ezodébrouille nango moto ezodébrouille me mutuka moye eza kaka te moto ezodébrouille na pasi soki ereba mutu akwei akufi ya solo wana ya solo mabepe na koma na catholique koma na armée d'Israël omona pasi eza place wana ezosenga nini ezosenga nzela ebongisa peuple azolela moya kotambola trajet ezali nzela ngo bino population bokosangisa bambongo te bobongisa nzela na bino mutu akondima baza te ezala pasi ya leta so biso tokangisi bakokanga biso yo leta nde ebongisela biso po tokee liboso na suki na ngaka wana merci vraiment nayebi ke bozalaki ebele mpona kolanda chaîne na bino kitoko YaBiso Podcast tokitaki vraiment na mabele ya Kimbanseke bino moko boyoki
lolenge population ya Kimbanseke et lobby makadam ezalaki nango normal ingénieur pe mama yele soki leki en tout cas tinda na mosusu babuki makadam bakotisi tio ya mai na kasa makadam na yebi na ngate na mona na ngate mena Kimbanseke komi ndesko yo kopuka makadam eluki ba dega wana nyos bomoni tito ya bo tala ngo bino mona ba image bomoni ndenge makadam ekomi lokola lipa bakabodi katikati batema nteka bato bazoleka na bango na katikati epesi vraiment pasi tokosenga kaka na bakonzi nayebi ke bokolanda baimage oyo bolinga vraiment bosala descente na kati ya Kimbanseke mpona kobongisa nyonso oyo konetwaye nyonso ezonga kitoko nake mosika mpona kosalue vraiment na mosika lisusu kuna baposi na biso oyo basimbi chaîne na biso YaBiso Podcast na mikili ya poto soki nazongi nde nsima na kopesa mbote na bakoéquipier na nga nyonso bandeko nyonso ozotravaille na bango na kati ya podcast bajournaliste nyonso bacaméraman nyonso sans oublier ingénieur do basadisa ingénieur na biso oyo asimbi mpena misapi te na bosani te bandeko nyonso ya les amis de KOKO SAFU nenga nazoloba les amis de KOKO SAFU abonnez-vous massivement bo liker bo partager eza chaîne na biso YaBiso nyonso YaBiso Podcast soki lelo osabone okuta nyonso ya kitoko oyo ebombama na kati YaBiso Podcast tomonani mbala ya sima oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar YaBiso lokumu topesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesu truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Let's go. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business, I don't play. Moving up to higher places, starting stronger, we gon' finish it. Standing on the rock of ages, either way we gonna make it. Feel the vibe in the air, keep it 100 no less. Try to do more and say less, only aiming at success. Hard time couldn't break us, in exchange made us even stronger. Could have been left by the wayside, but I'm living up my best life. Victorious, glorious. Stories too deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors.
business, I don't play. Moving up to higher places. Starting stronger, we gon' finish it. Standing on the rock of ages. Either way, we gonna make it. Feel the vibe in the air. Keep it 100, no less. Try to do more and say less. Only aiming at success. Hard time couldn't break us. In exchange, made us even stronger. Could have been left by the wayside, but I'm living up my best life. Victorious, glorious. Stories too deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Time couldn't break us, in exchange made us even stronger. Could have been left by the wayside, but I'm living up my best life. Victorious, glorious. Stories too deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. In exchange made us even stronger. Could have been left by the wayside, but I'm living up my best life. Victorious, glorious. Stories too deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors.
truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. YaBiso yango. Ouais, merci na ndenge ozwi temps pona kolanda video ya mukolo ya lelo. Bobo sonate ko s'abonner, pe ko partager, pe ko liker pona video oyo ekende biboso. Support na bino yango mutu ezopesa biso makasi pona kosala musala na ndenge esengeli ko esalama. Tozaka kana YouTube te, tozape na kati ya TikTok, na Facebook et na Instagram. Donc merci à toi pour notre support nous biso. Merci to kutani na video oezoya.